Bika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuana sedetu wanzambi tata mwanda velela beto bana bakutokolombola bakafulu watusikidikisa tusamba entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedetu yeuntu ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo tulandaki mateyi na biso tata pasteur mulateyaki biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika tobengami bana mapamboli kambo monene yela biso oyo ezali ke ekobikisa biso toza na sanza ya mars esika nkolo Yesu azali tata kimbangu ape azali esika tata kimbangu azali nkolo Yesu pe azali na sanza ya mars nkolo Yesu azaki kobimela papa kimbangu ntango nyonso
koloba na ye te banda mosala. Mokolo oyo ezalaki ke likolo efungwami, eza lokola fenêtre. Papa Kimbangu le 17 mars alobi lobi le 18 mars nakozala na yo kuna na nkamba na midi. Azaki na mwana Papa Tomate Vumana boka lukengo muke okende lukengo kolo wana apekisaki ye ke lelo kobima te tokomona likambo. Na midi ntango esalamaki ye azalaki témoin. Le 18 wana kasi kokita ya nkolo Yesu na voile na ye na nzembo. Ajax soki boyebi nzembo wana boyemba yango bongo botraduire yango na Lingala elakisi nini. Tozali bana mapamboli, chance na biso nkolo Yesu alobaka yango. Sur 100 tokotisi 99 moko akotaki te. Ntango wana fenêtre efungwami le 17 le 18 nkolo Yesu mpe akiti.
Merci à Jacques Neto Sengi. Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci tata molimo mosantu ndenge opesi biso maloba pona kolimbola na lingala nzembo oto uti koyemba na Kikongo. Na nsima nde tokosala mwa commentaire muke. Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu. Couple ya liboso elobi boye. Waungina omumvengo oyisu yikama ya sundambeni ngolo alleluya. Refrain unsadisa enzambi umfwenkenda ya sundambeni ngolo munamvita ya tina mambu mandi ya venge nzila zandi ya tatila kaka yisu alleluya. Deuxième couplet biwame wawekulu walolo kwa Yesu ya zola sundambeni alleluya. Na lingala kupla liboso elobi boye. Papa Simon Kimbangu mutazali koloba na nzembo oyo. Awa nazali na pasi nkolo Yesu yaka kosunga ngai na longa munguna alleluya. Tozongeli awa nazali na pasi nkolo Yesu yaka kosunga ngai na longa monguna alleluya. Refrain salisa ngai nzambe yokela ngai mawa na longa monguna na itumba na kima makambo na ye nyonso na longwa na banzela na ye na kanga makaka na nkolo Yesu. Salisa ngai nzambe yokela ngai mawa na longa monguna na itumba na kima makambo na ye na longwa na banzela na ye na kanga makaka na nkolo Yesu. Alléluia. Deuxième couplet lobi boye.
mabe na ngai eleki mingi tika elimbisama na nkolo Yesu pwete nalonga monguna. Mabe na ngai eleki mingi tika elimbisama na nkolo Yesu pwete nalonga monguna. Alléluia. Moi commentaire moi muke ndenge tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu kianganya uti kolobela yango. Histoire wana papa alobelaka yango tangu nyonso ndenge nkolo Yesu ayebisaka papa Simon Kimbangu le 17 mars ete lobi le 18 tokutana awa na nkamba na 12h. Papa Simon Kimbangu amonaka ete témoin esengeli azala. Papa Thomas tufumana na lukengo. Papa Simon Kimbangu ayebisaka ye lobi na 12h zala na ngai elongo pamba te likambo ekozala. Tango ekomaki le 18 mars wana na 12h, Papa Simon Kimbangu bazaki esika moko na Papa Thomas tufumana. Likolo efungwamaki. Nkolo Yesu akitaki, likolo efungwami bamoni nkolo Yesu azokita na voile lingi ye. Nde tangu nkolo Yesu likolo efungwamaki wana nkolo Yesu azali kokita, mbala moko nzembo oyo ebandi koyembama. Nzembo oyo touti koyemba ebandi koyembama. Nkolo Yesu akiti wana Papa Thomas tufumana amoni melokola ye mutu ya masumu amoni me asi akweyaki deja akokaki ko supporter lumière nkolo Yesu akitaki na ngote. Nkolo Yesu akiti bayokani makambo oyo bayokanaki na Papa Simon Kimbangu. Nzembo wana eza koyemba makaka tango basilisi makambo na bango nde nkolo Yesu azongi nzembo pe etiki koyemba. Likambo yango esalemela ndenge tata mokonzi abule ye moko ayebisa biso esika kingo ezali kingo oyo erelie Kinlongo na temple. Esika tomonaka batia bakaro ya différent wana esika wana nde likambo wana esalemelaki nkolo Yesu bakutanaki na Papa Simon Kimbangu. Tata molimo mosantu nakanisi mwa moke commentaire ezalaki bongo. Merci Fliki. Le 17 mars, date Nabino. Et quand il y a le 18 mars, boyebi déjà nzembo yango, tala passe za na mokili. Kaka bango mibale, na ba papa bango misatu. Kolo Yesu sika azali tata Kimbangu azawana. Sika tata Kimbangu azali kolo Yesu azali wana. Tala nzembo. Nzembo elobi bien. Asengaki alonga Satana. Kasi toza bato mabe. Zasini wana totika ya mabe. Manche. Senze. Senze le bwe. Na bongisaki banzembo mibale oyo bauti koyemba tala pasi tozango na mokili bango ka bakosilisa yango me bazomonaki biso toza na mabe mingi tokoma kosala makambo oyo ezosepelisa tata Nzambe te. Alors Nzambe akozwa biso distance kasi soki tozali kotosa Nzambe akozala pembeni na biso oyo nyonso tokosenga tokozwa yango. Nzembo mosusu na preparaki senzele boyemba ngo bino mibale apesi nzela. Mo Yesu vunti dikyo
ke mumavangu mameko mumenga yo mundungidi amfumu Yesu nkubidi mu Yesu vuvu ntidikyo ke mumavangu mameko mumenga yo mundungidi amfumu Yesu nkubidi isenzele yasiamina kevana senge koenza kevana senge koenza isenzele yasiamina kevana senge koenza kevana senge koenza isenzele yasiamina kevana senge koenza kevana senge koenza voya nindo siaswe kama mutsambuza ninkadila kanele tembwa inavo ile mifwase ya menzo voya nindo siaswe kama mutsambuza ninkadila kanele tembwa inavo ile mbifwase ya menzo isenzele yasiamina kevana senge koenza kevana senge koenza isenzele yasiamina kevana senge koenza kevana senge koenza. Na komba tata mwana pe tata molimo santo na lingala elobi boye na tie elikia na ngai na nkolo Yesu kasi na bizaleli na ngai te na makila pe na elonga nkolo Yesu nde elikia na ngai na tie elikia na ngai na nkolo Yesu kasi na bizaleli na ngai te na makila pe elonga nkolo Yesu nde elikia na ngai. Refrain. Elikia na ngai etelema ngwi na elonga ya nkolo Yesu kasi na makambo ya mokili te. Elikia na ngai etelema ngwi na elonga ya nkolo Yesu kasi na makambo ya mokili te. Deuxième couplet. Atako nkolo Yesu akomimonisa te kasi na mapamboli na ye ngai nazali. Atako mipepe ya ndenge na ndenge ekoyaka na mokili kasi ekoki kokweisa kondima na ngai te. Na komba tata mwana pe tata mosa. Merci toyoki pe tolandi bokenda kovanda tolobi boye tala pasi toza nango mokiliza ya koningana batata bayebisaka biso 4e génération ekozala ya pasi kasi bapapa balakisaki biso ndenge ya kosala babondeli ya tongo babondeli ya bangonga soare na pokwa babeko beko wana mpe mabonde ntango tosengako place oyo tozalaka biso nyonso soki omonaki obebisaki mwa likambo osalaki ya mabe yoka soni te tubela soki otubeli okontinue mabondela bino Nzambe akosalisa biso noki
Donc, Nanzembo wana, nyonso mibale wana. Tango yemba maki, les 4 avril, mutakufi na Kimbonza. Papa Kimpunda, Papa Kimbang, bakepo basala cercueil. Longoli chemise atina nzete ya safu. Kola lobi tango ekokiza. Kende osa musala. Les 4 wana telemi azwe lambana ye azongi na kamba. Les 5 na minuit de Koloisa lobi lobby. Les 6 kende osala sa mutu azana malade. De musala bandaki Nzambe akanisi biso. Yango tolobi ke ba feti o tozosala eza ya makambo. Po balobi na biso Yerusalemi yango wana botonga. Na periode eza ya pasi na bitumba. Na ba maladi na nzala. Me tokangamika na likambo ngo po tobika. Soki totikaka mabe ezali ke okomi propre temps wana. Soki totangi na Bible, Matthieu 19, 1 à 10, makambo ezali kuna na kati ya Zakai. Zakai azaki koluka kolo Yesu azaki kozwa ye te. Tango kolo Yesu azaki koleka ye amataki na nzete. Tango amati na nzete telema bato balekaki mingi. Kolo Yesu amoni alobi na ye Zakai kita. Lelo nakozala na ndako na yo kolala na ndako na yo. Bato balobi ome mutu oyo mutu masumu ndenge nini akende kokota na ndako ya mutu masumu akende kolala kuna. Elakisi te Papa Kabemba, Papa Elebe boyo otangela biso place wana kolakisi te ndenge tosambelaka ndenge totubelaka tokomi propre. Yango tozosenga periode ya pasi tozali biso toyebi ntina likambo tobanda koforce kaka kosambela kimia ya kati na biso. Banzembo tozali koyemba yango, mabondi tozali kosala, biso tolingi likambo esila. Biso moko soki tozala mabe totika mabe tosala Nzambe mpona tolonga. Yango Papa Mfuma Longo aza koloba towelela bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko Nzambe akopesa. Bobangi ya Tata Nzambe ebanela mayele. Tolanda bambuta muntu bakomi topesi maloba epa ya Papa Kabemba. Merci. Nayebi te soki 5 minutes soki 10 minutes les recueillis parce que na tongo tozaki awa les recueillis tozwa mokuse. Okombo na tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokotanga mokanda na Nzambe ndenge tata mokonza bula pesi yango histoire justozwaki yango na Luc la chapitre 19 la verset 1 ti la verset 10 tozali kotanga se ngonga ekei na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Yesu na Zaché. Yesu akoti na Jericho. Motomoko azalaki kuna kombo na ye Zaché. Ye azalaki mokonzi ya bafutisi mpaku ye moto ya mbongo mingi.
tango Yesu azalaki kokatisa mboka, Zaché aluki nzela ya komona ye, kasi lokola azalaki mokuse akokaki te po bato bazalaki mingi. Bongo akei mbangu liboso mpe amati na nzete moko ya sikomore mpo amona ye, pamba te alingaki koleka kuna. Tango Yesu akomi na esika wana, atali na likolo mpe alobi na ye, Zaché, kita noki, pamba te lelo nasengeli kolala na ndako na yo. Zaché akiti noki mpe ayambi ye na esengo. Bato nyonso oyo bazalaki komona makambo wana bakomi koyima-yima, balobi moto oyo akei kolala na ndako na mutu na masumu. Kasi Zaché alobi na mokonzi, mokonzi, tala, nakokabola biloko na ngai na katikati, nakopesa ndambo mususu na bato bakelela. Mpe soki nayibaki moto na mayele, nakozongisela ye mbala minei. Yesu azongiseli ye, lelo obiki na bato na yo, pamba te yo pe ozali moto ya libota ya Abraham. Ya solo, mwana ya moto ayei koluka mpe kobikisa bato oyo babunga, na kombo na tata na mwana pe Molimo Santu. Tokozala na commentaire mingi te, pamba te tolandi ndenge mokonzi alobi ngonga esi eke musika. Nakoloba liloba moko kaka na suka, na verset 8. Zaché alobi na nkolo, kasi Zaché alobi na mokonzi, mokonzi, tala, nakokabola biloko na ngai na katikati, nakopesa ndambo mususu na bato bakelela. Mpe soki nayibaki moto na mayele, nakozongisa ye mbala mine. Tango mokonzi akozala na ngonga, soki apesi biso nde tokolimbola ngo na bolayi. Me nazwi verset 8 kaka. Zaché azalaki na ignorance, ndenge apôtre Paul alobaka te, na maye nyonso nasalaki yango na kozanga boyebi. Mais sika biso bazali tozali ba croyant humaniste, toyebi mibeko zomi na lingomba, toyebi pe ba recommandation ya lingomba, les 12 préceptes. Donc ba acte nyonso tosalaka tozalaka volontiers, ezalaka exprès, tosalaka ngo na kozanga boyebi te. Zaché alobi akozongisa, donc atubeli liboso na nkolo na ndako na ye na public. Tolali ndenge mokonzi alobi so tokoti soirée, tozali na likambo esengeli totubela toyoka soni te. Zaché atubeli liboso na nkolo ete akozongisa biloko ya bato azwaki na moyibi mbala mine. Ezaleli wana ezali ya croyant kumbangiste te, ete tosalaka mabe bongo na nsima to ya kosengaka bolimbisi. Nzambe amesanaka na bolimbisi te, me Nzambe asepelaka na botosi, l'obéissance. Yango nde esepelisaka Nzambe. Soki toza ba croyant humaniste solo, esoki tokotosa toko bitinda na ye, toyoki ndenge alobi te oyo nyonso toza nango ekozala facile mpona biso. Tata mokonzi abule ngonga eza te na televizion. Na kombo na Nzambe tata mwana tata Molimo Santu. Merci tata Molimo Santu. Tozali kosalela pe kaka ngonga. Komo wana d'abord tokamati komo Zaké to Zakai. Elingi koloba ezala na grec ezala na hébreu. Moto azali moto na bosembo. Moto azali na ngambo te. Komo kaka. Mais Zakai to Zaché
yazalaki publicain mon congolais na pako bazalaki kokamata ba publicain to ba congolais na pako loko ba collaborateur ya pouvoir romain bana na Israël bazalaki sous domination romaine donc bazalaki batu moko ya passe kasi ba congolais na pako bazalaki kopesa bango lisusu pasi koleka yango wana lisanga ya mokongole na pako ezalaki kosuwa mingi bayuda mosumuki ya ndenge wana baza kosuporte te mpo biso tozali bato na pasi me ye azali kobakisela biso lisusu pasi koleka likambo wana yango nde ezalaki oyo tata mokonzi ya bule verset to chapitre ye nde apesi biso ma tozali koloba ya ye ya biso te ndenge banzembo omoni abengi banzembo ezali ya ye biso tozali kaka ba simple instrument mama ya likambo oyo tata mokonzi ya bule atelemi na mokolo mwa lelo kobongola motema pe kotubela pe kotika mabe libela pona nini azongisa biso surtout moto mwindo na esika na biso ya yambo biso tozalaki kuna mabe ekokota kuna te yango wana mbela monene te tobongola mitema na biso lite yoyo ezali kokende au-delà ya biso bakimbangiste tobongola mitema na biso po ete toyeba kosangola oyo nzambe abongiselaki biso tozonga na esika na biso ya yambo tokamati verset oyo elobi na biso ete zake kita kozala likolo na nzete mpe elobami ete kita ezali lelo lisusu komata banzete te ndenge biso tozali komona basafutie bamangie banini tusa non basikomore non batitre oyo biso tolati ezali nde banzete milai bakoloba revendissime, c'est-à-dire moto yo babengi nkanga monene révérend tout ça ba titre ndenge na ndenge biso tolati ezali moto ya zali likolo kunana mais lelo ya zali koloba quel que soit titre na yo quel que soit esika yo zali kunana likolo tika na no titre wana latisama lisusu titre ya kimondimi kita zala mondimi tobela petika mabe yango wana nde mama na likamo tobela papa azongisi yango lisusu makasi penza na 1921 tango ye abani mosala na ye matei na ye ezalaki makasi bahistorien bazali koloba na biso ete nzela oyo ya nkamba oyo bazalaki kolokota bampungu na kati ya babrouette ezali na kati ya livre ya histoire même na histoire de kimbagisme ya papa Diangenda ekomama balivre mingi ezali kokoma yango bato bayokaki matei babongolaki mitema batikaki bampungu na bango nyonso babwakaka nguya elatisamelaka bango yango na bazalaki na bango lisusu na kobanga te ata bakangaki bango me bayikaki mpiko na kati na mosala ya nkolo Yesu panabula liwa ezalaki lisusu te na kati oyo tala bolamu nzambe asalaki bango papa Diangenda mpe longue marche tozali kozonga na mokili mwa elaka eh bien papa Diangenda bani kokatisa bato ekuluzu kotombola bato maboko et puis amemi biso na retraite
Et puis amemi biso lisusu na kosenga bolimbisi ya lisumu na Adam na Ève. Après programme ezalaki ya 5 mois wana nkamba. Nyonso wana kaka mpo ete tozonga moto mwindo na esika na biso ya yambo. Esika nini? Nouvelle Jérusalem, na paradis terrestre, na Eden. Esika oyo ya yambo Nzambe akelaki yo na ngai tozonga. Tata mokonzi abule, tata molio mon centre, na mbala oyo ye ya misato, na tangi première partie, na tangi deuxième partie, c'est kabo na tangi lisusu troisième partie. Nzembo ya yambo biso to yembaka. Tango ya dwi mosala na ye abandi biso nyonso tu apesi biso nzembo. Tosala mosala na Nzambe na solo be mokili mobikisama. Na solo be mokili mobikisama. A introduire mosala na yango na nzembo biso to koyembaka. Moke tozali kokende ye azali ko préparer biso na programme oyo ya mboka sika mokili mwa sika na Yerusalem ya sika. Bato bazali komona ke tozali kotambola te, tozali kotambola na molimo. Tozali kotonga Yerusalem pe lingomba, tozali kokende na bilaka. Tango tokomi na centenaire ya papa Kisolokele, tata mokonzi abule, tata molio mon centre, ayemisi nzembo na dirigeant na mbula wana na 2014. Jésus-Christ purifie moi. Ayemisi nzembo wana mpe alobi tobongama tozali kokena na mokili mwasika. Toleki ba centenaire ya batata na biso misato ya lingomba biso moko tozali ba témoin et tokoti na 105 ans alobi tokomi na tobandi na 0. Allez, après cela ye ayebisi tolandaka papa très bien, tolandaka ye très bien. Alobi tokomi na 0 sikaboye. Eh bien, motu na motu azali na conflit na 2024. Motu na motu azali na conflit na monina na asilisa conflit wana. Tokoti na 2025 sikaboye na mois ya mars a jongeli biso alobi botubela bosilisa makambo nyonso. C'est-à-dire ce que vous allez na moi, vous allez na bic, vous allez na mouchoir, vous allez na mpongo, vous allez na biloko nyonso eloba makete, emballage, mauvais héritage, sapato, longola yango pona nini, tozali kokende na mokili mwasika. Leloba eye, soko Nzambe apesi biso tango, ete tozongela yango tokozongela yango lisusu en profondeur. Papa, maman na likambo na texte oyo, il y a Luc chapitre 19 verset 1 à 10 ndenge moko alobela ki biso avant to ya awa ndenge naza koloba nous sommes que des instruments. Nzambe amonaka liboso eza lokola sentinelle soka moni pasi likama ezali koya abeleli oya koyoka abikisami oya koyoka te makilane ekotanga malikolo na ye moko. Mama ya likambo yo papa aye nango na mokolo malelo pe a telemeli yango makasi penza biso nyonso toto kamata yango na monene na yango na molai na yango bongola motema tala nano Zake azalaki lokola curieux atala nkolo Yesu mais tango ya komi en face ya nkolo Yesu abengi nkolo Yesu nkolo abengi, c'est-à-dire a bongoli motema Yesu de Nazareth akomi nkolo na ye mpe alobi na kozongisa biloko wana ndenge papa pasteur Kabemba alobi na kozongisa yango mbala mine. Chiffre 4 ezali ya Zakete, chiffre 4 ezali ya David mutu alobaka yango na 2 Samuel chapitre 12 verset 6 et suivant. Tango ya salaki likambo ya mabe ya koboma Uri akamati mwasi na ye, toyebi histoire wana tokena kuna te.
ntango Nathan ayebisi ye likambo wana et David ayokaki pasi penza ye kutu mutu akataki likambo mutu asali likambo wana ebwele kaka moko akufa mpe akozongisa yango malamine. Chiffre 4 elingi koloba likambo wana esui mpe okozongisa yango malamine yango wana mpe Zake mpe akamati likambo wana David. Ngai nga nasalaki nazwaki eloko ya moto nakozongisa yango malamine. Cela signifie que likambo wana esui mpe atiki yango ozongisa yango malamine. Ça vient de David. Biso mpe maye nyonso to tosalaka ya mabe na kuku o nyonso tosalaka koyoka soni te, quel que soit votre rang, yoka yango nkele, yoka yango mabe suwa yo na motema pe otubela yango pe otia ndelo lobi ko ekota na kati na ndako na yo pe na ndako na ngai ekota na kati na ndako na biso. Tomona bisemo ya mboka sika na komona Tata Mwana Tata Molimo Santo. Merci batata na biso boke na kovanda tolandi nyonso balobi tubela pamba te toyebi ke Adam et Eve bakoyaki na lisumu. Noe aye kobota bana misato na bana misato moto abebisaki mwana liboso Kam. Nimrod aye kobebisa nyonso wana moto mwindo. Na ntango ya koko Abraham tata na ye Tela aza kosambela bikeko pe mwana tali oyo azali nzambe te. Moni moi ebimi afukami asambele, sanza ebimi afukami asambele, étoile ebimi afukami asambele. Nzambe alobi oyo nyonso ngai te. Ngai sikoyo naza koloba na yo tosala alliance nde basalaki alliance. Soki tolobi lisolo ya Zakai amataki na nzete, nkolo Yesu akitisi ye, nkolo avandi na ndako na ye akumisaki tokelakisi ke nkolo alobi yo Zakai ozali mwana ya Abraham. Biso nyonso tolandi nzela ya nkolo Yesu, nzela ya tata Simon Kimbangu, tozali bana ya koko Abraham. Soki totali koko Abraham fondation, nkolo Yesu amatisi bamir, tata Molimo Santo toti ba toiture, fenêtre, porte, makambo nyonso po tozali kotonga Yerusalemi. Na musala tondimaki tolemba te, to continue kosalela yango. Nkolo Yesu azosalisa bato ebele full. Mama moko azalaki na likambo ya pasi, asimbi elamba. Nkolo alobi na bayekoli, moto asimbi ngai. Bayekoli balobi ebele ya bato ozali tokoyeba ndenge nini. Mama nalobi ngai nkolo. Elakisi ke molimo ya solo nde yango wana. Lelo soki totali bamilimu ndenge ezokoleka, tozali kobungisa bato. Okangami molimo ata basimbi yo kutu malamu kutu bokoya na se na mabele, molimo ezosila te. Makambo boya ndenge nini ezali ya solo. Nzambe akomema milungu yango
ndenge nkolo Yesu amekaki milimo ya 21 mosusu ya lokuta na ya solo balesaki bango babintsukulu elakisi ke oyo ya solo ole soki ya lokuta okolia yango te makambo nyonso ekoya komonana ekosalama tubela nde tozali kosenga tukola tozosala babeko tozosala mabondeli so omoni ke eza na likambo ebetisaki yo libaku tubela kaka esila comme ça mabondi na biso eyokana oyo nyonso bapapa balobaki na biso emona na kati na biso tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika tokubikeno moko twatonda lusia musu tutambudi kwa nzambi yetu munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela